mboka ezali lisusu malamu te, mboka moye mozali lisusu kokende lolenge penza elongobani te. Kasi bandeko bakongomani tobeta nanu lisolo ya mboka Kongo, tobeta penza lisolo yango malamu malamu, pamba te na lolenge oyo mboka ezali kokende toyebi te bana nde bali kolonga, balani nde bazali na kokweya, to pe banani nde bazali bongo bakongomani. Pamba te tokomono maye oyo mazali koleka ekopesa pasi pe kamwa. Kasi sika na lisolo ya Kongo tokobenga nanu mwana mboka Kefula oyo ye alobi bobele nzambe nde na banzelu balandaka ye penza malamu malamu. Yango tozali kobenga mwana mboka Kefula yo lobela biso nano nini oyo ezali kosala yo pasi ebongo biso pe tozali koya. Mardi, mercredi, mercredi, ça là d'abord fiche, bandeko, on n'est pas raté avec eux, mais mardi et mercredi. Merci bandeko, nous sommes balandés qui sont une équipe technique. J'ai aussi cette émission pour qu'on a compris sa point de vue, les journalistes aussi pu commenter. Tata Mokonjokolo, pour avoir un début, pour avoir une fin. Début n'a on déjà aux président, fin n'a aux anciens présidents. Pense que Lilo, tu évites trop, il va plus bandako ne commencer président. Si vous avez sala Lilo, ou il va au sala Lilo par Kabila. Au Kondimango, est-ce que vous avez su? Tu Kabila inga attaqué Congo. Mindu Kango, atango na kinga kata atango na limité. Aux assure, moi je pense que ce qu'on y évite, des bisous tout ça conformé yo. Tata mo konjikolo, cohésion nationale to lingi, o isa ko idete. Parce que kinga kata isa place commerciale. Isa site mo touristique, patu bakenda kakuna. Ekota kambongo. Pesa pena mtu bazaka na kinga kata ba votayo. On ne sait pas. Azaini mta Kabila me, emsa lembane pe Kabila po adonyo ko na bisa votayo. Mais ceux qui ont commis chemin, pourtant on va ça la kuna to yebite. Et bon on peut ceux qui va tout ba kokende kuna famille zate ba boa keloko. Et aux assis congolais qu'on dit mako comme ngo comme achani mate. Déjà pourquoi tu dis va pas pas d'entrée achani machani. Pas d'entrée déjà. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi je pense que il faut tout mettre comme ça et que ça va la mettre. Bye, à la prochaine. Na banzi ete bolandi mwana mboka Kefula malamu malamu. Pe mwana mboka Kefula akobetela biso lisusu pe koloba oyo eyali posa ya motema na ye. Kasi bandeko tozwa nanu audio oyo ezali kotambola pamba te ezali bongo masolo ya Kongo. Tomeka nanu kocha audio yango pe biso banso tomanyola yango na lolenge oyo elongobani. Ezali masolo ya Kongo. Totala yango pe toyoka yango pe tososola ete nini penza tokoki komosala po ete ekolo ya biso ezwa bonsomi bwa yango. Tokoyoka audio moye. Mbote na bandeko baso esika bozwami. Tozali na 19h40 heure ya Kinshasa, 20h40 heure ya sud-est ya mboka na biso. Bandeko, message concerné bana Équateur mobimba et concerné tous les militaires phase et concerné motonyon son azali na tenu na zoto na ye. Na sengi d'abord une minute de silence pour la mémoire de ndeko na biso général Alain Bia Dieu gentil. Je vous remercie. Bandeko, tous les phases où vous avez la force armée démocratique du Congo. Pour annoncer bino, liwa yandeko na biso général Alain Bia Dieu gentil. Nalobaki na bino, tumba oyo azoko coordonner guerre awa na Kinshasa. Soki balimba beta masasi ko beta te, basala bui ko sala te. Alain Bia azali commandant ya 8e région militaire na Nord Kivu. Et bino nyonso boyebi ndenge nini Tilumbu ate bashiku batu moko bazali na fondation te na kati ya armée na biso. Bakei ko tripatouiller situation.
et bandeko bazongi sima tala lelo tilumba uti ko boma général Alembia bana Équateur Mokongo Moluba Mosweli Mongala makambo concerné bino bana Équateur Mongo Mbuza Mbaka Mbandi Ngombe Fulu Togo message concerné bino et pas biso esika bozali bandeko tilumbu asali biso défi que oya kusaka na pouvoir na ye makambo droit de l'homme ezali te auti ko bomela biso ndeko na biso ya Équateur azali FO 14 et ba efoiste nyonso bolakisa bolingo na bino bo venger ndeko na bino général Alembia Dieu gentil. Alembia c'est un vaillant commandant. Alembia mosali azolo banabino na salina Alembia bandiko ezali passe na mawa e bana ubangi batolite gemena monga elisala tala bemba oyo bemba okende ko sabino kuna boya ko soutenir pouvoir moyibi na yena tilumbu botala bangwana babumeli biso Alembia mbandingili monzombo mwenenge mbati moto akufia azali mwana na bino liwa na ye euti na bemba euti na tilumbu botelema ensemble na bandeko na biso baswahili bangala baluba nyonso ensemble pona ko mettre feu na mboka parce que trop c'est trop voilà na lobaki na bino etumba azali wana chiko azali wana bato ba manipuler guerre kuna to perdre Goma et bino bandeko nyonso boza na ligne de front na Goma na Bukavu bazalendo bo se rendre na AFC armée révolutionnaire congolaise bo se rendre moto aloba na bino oh non ba Rwandais wa bemba ye moko azali wana azalaki au moins plus de 20 000 Ougandais tango bazali bemba za koya ba bige non ba Ougandais ne bazoya te nde nanga nde azora ba Rwandais bazana Kinshasa te wana ezali faux débat bo se rendre na AFC lokola zana deux pieds sur terre bo se rendre pour topé sa valeur na mboka na biso oyo so message oyo bo panzira bato so za répertoire na bino que tous les phases tous les kadogo tous les belligérants il y a MLC o bo travailler na Alembia comme commandant bataillon commandant brigade ayiko comme commandant région bandeko Tumba Frank Aboumi Alembia Tilombo Aboumi Alembia oyo so message au beau pas à bateau sur le répertoire bino j'ai dit et je vous remercie mon général liwana yo kende pas maté to ko venger yango maye mazali kopesa pasi pamba te bato bazali kokufa na este ya République démocratique du Congo to pe na Nord Kivu, Sud Kivu ezali kosala pasi. Tozali kosolola pona Congo, tozali koloba pona Congo, pamba te toyibongo bakongomani. Kasi tokokomante, tokosala banalise na tina ete moko na moko azwa litomba ya komiyeba penza esika nini ye azali. Azali bongo kongomani, azali bongo moini, azali bongo monguna, azali bongo lebele, tope azali penza mwana ya mboka. Bolanda nanu esambiseli tope bazuzi lolenge bazali kusambisa bato oyo babomaki policier ya nzela toyoka bango pe tososola. Tomoni nini cortège ezoya to privilégier cortège esali nini eleki cortège eleki cortège eleki etelemaki na poste na bino pendant combien de temps etelemaki te cortège etelemi ngai nde nalekisi cortège soki bazoba kabe ezalaki nga moko kabe tozalaki nga na ye kabe atelemi wana nga natelemi awa tolekisi cortège de poste ezalaki nde yo ngai tolina wika moto azoloba botika nzela moto ayaki na arme lourd mag
likolo mutuka botika nzela na yo kie azoleka ni ajana bango moko kitaki wa benda libende ya benga ki alobi messieurs bo fungola nzela te ya mefenga na yo kite ngala yo ka so babotika nzela asa komi pembe nanga aleki suite bandi koleka ere leki sili kabe ya ebisingai na ke kolia to telemi kabe ambuta le bon ba leki kamnyo monsieur landeki na simate kabe ya ebisinga na ke kolia mais ambuta ya shaki makasi nangena pekisa mse ko kenolia te esprit boy kabe ya kei azupe biloko na poste de garde wana azupe biloko alinga banda kolia ngana tikali na kati ya boulevard bana ba moto na ba ketch basala ko neti mwa débat na bendi bango mopanzi na bandi ko sona bango kabe ya moni neti embouteillage ya makasa ya ko zonga na prince akangi susu nzela ngana telemi lokola na mwase kabe ya kangi susu nzela abandi ko lekisa mituka to suto ka mbala moko batanteni civil ba rapprocher tenisi bakangi kabe ya nini ngana tala kuna na bandi ko nini ndeko mosusu azalaki na terrain tozalaki ne wana azalaki pembeni major atelemi na séparateur awa mutu anga aza te wana azalaki ngambo na biso awa aza te major atelemi na kombo na ye tambwe aza te place toyako comprendre ke eza major atelemi na séparateur tomonaki suite te tomonaki jipe te tomoni kaka bandi kanga kabe bandi ko benda ye ndeko wana atuni bozo kangela sali nini alinga pusana babimisi GP ba brakaye soko pusani to ko kanga yo na yo ndeko azongi sima ba bendi ye ba tena ti bandi ko beta ye bandi kende na ye ba kene vers Gombe vers 16h to tikali wana kangi ndeko ndenge nini to ebine bakangeli ete zaki mardi vers 16h na informé pe bakonzi mercredi na quitté na zaki de repos jeudi erna na ye na tuni ndeko abwaki na bisiko info ya ndeko na biso ndenge nini ya bitenga na uti ipekini ndeko wana asate nga bindenge za wana to okende tipa premier ministre to tuna ba garde na eke ndeko na bataki ye wapi ndeko akoti abandi ko sukola nga na zwi moto ngai moko na ketipa premier ministre na komi pe na poste na kutena ba policier bazaki anteni moko bazaki anteni civil musoi premier lieutenant na sous lieutenant na ye pour information ya ndeko na bisa pese ko ngaki mardi na zwe bate botie wapi na lufungula zate na ipeki na zate asa wapi ndeko wana kutu alobela so premier ministre sikio meko kende bakokanga yo totaki ye na auditoire na face ya primature na beza bongo na baluki na bandiko ya makolo na bengi colonel na informé na bisimo colonel ndeko na bakangaki baketa ye na auditorat ndenge ba informer ngai epa ya ba garde wana mwasi na ye pe azalaki wana na ebisi mwasi na ye ke ndi mobali na yo aza na auditorat mais comme na informé colonel alobi kazotinda mutu yo zonga na ndaku tolanda bakonzi ndenge bazosala mosala tolali jeudi et tolali vendredi réaction monte samedi na tongo mwasi na yesu komona ngai na sika mosala mais na seli mobali na ngai na moni ete siko eza ndenge nini ngai na yebisi c'est comme ça yo tosala boye yo koma na auditorat so komi na auditorat nyonso bakoyebisa yo benga ngai soko bengi ngai na koyeba ndenge tokosala so basingi mbongo to baneni tokosala mwasi akomi na auditorat bainforme ke bato basalaki ya misatu moko akufaki mibale baza na oxygène na kankokolo mwasi asinga nzela tina kankokolo comme asalaki na bebe moya kote eza te abengi nga lisusu abengi nga na ti telefone na charge azozwa ngai te naye komona leki ya kabeya aye
na vati mais bazo benga yo zo yamba téléphone tinga bité téléphone na teki na charge habita na téléphone ba bengi kuna bazo bate oya kufinani ba o bazo bela banani bandeko maye o mazali koleka bongo na ville province ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo. Kinshasa ekomi kopela moto malembe. Kinshasa ezali bongo na moto. Pamba te bandeko bolanda esambiseli wana na kotia yango palati. Na banzi oyo bacheli bino moto oyo apesaki nzela moninga ya moto oyo akufi. Kasi toyoka sika mokonzi oyo pe azalaki na cortège wana tango bazuzi pe bali kotuna ye mituna bolanda ye penza na bokebi masolo ya Congo. Et ndenge nini yo pesi embarquement bozwi nzela tina jeje mark bozwi mutu bobetiye et bandi boni. Mon colonel, je pense que nalobaki yango awa na bosana ki Motorola na ngai na primature. Soki bozana banani bomoni bo nalobaki na bosana ki Motorola ya ngai ya musala. Eza téléphone te Motorola ya musala. Na bosana ki yango na primature tobimaki na ndenge moko ya cascade. Bozala kana combien de Motorola na kati ya cortège? Combien de Motorola? Wana ezali ya ngai mutu na mutu akoza na Motorola na ye. Répondez à la question. Bozala kana Motorola combien na cortège? Mon colonel, Motorola ezalaki ya ngai. Oyo ezalaki ya ngai ya musala. Est-ce qu'en dehors ya o Motorola na yo na kati ya cortège bozala ba Motorola mususu ezalaka te? Chaque jeep ezana rôle nango ejouaka. Ngana zana pointe. Chaque jeep ezana rôle nango ejouaka. Ngana zaki na pointe. Donc nakende kozwa Motorola oyo ya ngai. Donia. Mon colonel. Répondez à la question. Non? On a posé une question aussi simpliste. Bozala Kanaba Motorola combien? Tu ne sais pas, le ministère public a posé question. Qu'est-ce qui vient en tirer comme déduction? Yozo répondre na lolenge mususu pour na contrecarrer. Il a posé des questions na maël mabe, il a posé questions faciles, alingala facile. L'équipe na bino ndenge bokumbaka mama premier ministre. Ndenge bobimaki ona bozaki na ba Motorola combien? Mon colonel, koloba ba Motorola, chaque jeep nde tozalaki ezaki na Motorola na yango. Il y avait combien de jeeps? Tozalaki na 6 jeeps. Il y avait 6 Motorola. Chaque jeep muto aza liboso aza na Motorola na ye. Mais attends, merci monsieur le président pour la parole. Est-ce que tango yo oza fungula itinéraire boza na si Motorola na cortège ceux qui yo otikaki solo Motorola na yo, qu'est-ce qui vous empêchait de prendre l'un des Motorola yo moto fungula itinéraire oza nango pour vous diriger le reste? Qu'est-ce qui vous empêchait? Mon colonel, tango toza ko bima na lobaki bien to bima ki en cascade. Et puis ba jeep wana eze sika moko na ngai te. Tozala ki pointe SD, VIP, S1, S3 fermeture. Chaque jeep azalaki na Motorola na ye. Jamais na okikozwa na kita lisusu ngam tunaza pointe. Bango basi ba bimi bo ngana ya na kenena zwa Motorola. Ezalaka te mon colonel. Bokomisaki mokonzi. Eloko bosani ke bokomisaki déjà mokonzi à destination. Natango bino bokomisi mokonzi. Onikaki ozwa moto l'un des Motorola, lokola yo moto ozo ouvrir itinéraire. Yo moto ozo coordonner itinéraire. Ce qui ozwi Motorola moko parmi les 6 Motorola, ça va changer quoi? Et cause la difficulté à Motorola ya communication pour ndenge tozo tambola. Bandeko masolo ya Congo ezali penza ya kotala pamba te pe ezali masolo oyo moto na moto esengeli akotola yango
na bokebi pamba te koboma moto na kati ekolo ya biso Congo ekomi eloko pamba. Kokanga bikanga ezali kopesa pasi. Tozali koloba masolo ya Congo. Toyoka nanu polisi ya oyo nini alobi. Polisi ya nini alobi. Quartier 2. Tozi ba information mingi et pas population. Oya biso oya quartier oya Kanluka. Population elobi bozo. Bino wa policier oya quartier 2 oya quartier 2 oyo. Musala na bino eza kokanga bikanga kanga. Musala na bino ezali kobeta masasi pamba et comme les champs de tir. Bino wa policier oyo bozao. Oya quartier 2 oyo. Ces gens ici bateau au monde va quartier 2 oyo. Surtout toi. Bazo sito trop na makambo, on va te masasi pamba toi. Avec toi, on vous cite trop. Bino va commander quartier 2 bino ba oyo. Ngai na kiti na terrain. Lelo. Pona ebisa bino boyi. Soki population est bien kaka ngai. Mon major na secteur na biso massa c'est bête. Moi-même je viens, j'arrive ici na yé na kutu même si tu me dis à moi que non, na kende okanga batu résistance boy. Na kokanga pour la dissipation des ministères de guerre, des munitions de guerre, na tindo directement au auditorat. Comme ça vous allez comprendre que ba munitions bozobeta wana basomba rango. Quand vous pensez que tozana awa guerre ezawa awa na Kaluka guerre ezawa na yo kaka okanga mutu oh non na beti mbunga oh non bazala ki 1000 personnes tu auras des vrais problèmes avant d'aller arrêter quelqu'un botali na en plein problème problème nai mon concerté la mission situation ça bien été renforcer moi-même je viendrai so nga na été ba collaborateur ba kokita ba ya on a falloir ko renforcer boza deux personnes mutu moko oko yo moko kuna ça c'est de 1. Des 2. Bah tu n'as pas le couteau, vous avez utilisé un éclaireur. Sauf que quand on a un couteau, on a un éclaireur. Papa. Il y a un commandant à Binoana, au commandant à Binoana, à cause de sérieux problème. Sérieux problème. Il y a une option de permanence. Bah tu vas quand on a un bah Vandao. Boya, Bima. Bima Vandao, yo côté ma moutite yo. Moutou na mouta Bima Van. Bima. Bima. Yo sali nini? Kenenda ndako na. Yo sali nini? Kenenda ndako. Yo sali nini? Kenenda ndako. Eko za la bongo. Yo yaka. Yo sali nini? Kenenda ndako. Yo sali nini? Kenenda ndako. Eko za la bongo. Je viens à Koutou au Kangi Bikanga Kanga. Et puis toi aussi la dernière fois. Na Koutou Bikanga, na yo position na yo na Kangi. Ça sera comme ça. Ça sera là tout est indiscipliné. Chef, est-ce que c'est tout? Attends, donne ça appareil. Fais appareil. C'est quoi ça? Parce que je vois les gens. Vous ne foutez rien quand Moutao les canaux sont lipa au Kangai. Moutao les canaux sont Kouanga au Kangai. C'est quoi ça? Na tena au bongo. C'est la dernière fois. Na Koutou au Kangi Moutbikanga vous allez voir. Je vois les gens. Fais ça ton monnaie. Fais ça ton maudit. Je vois les gens. Allez, va ton monnaie. Fais ça ton monnaie. Oui. Tout n'a pas question. Yo baba yo bini. Ya mabena mona aizani. Basoda mbiso baza basala ba musala. Siko soki ba monika jeune azoleka. Ko bakanga. Couple zoleka ko bakanga. To ebite. Masolo ya Congo yango wana na banzi ete bino moko bolandi lisolo ya polisia azali bongo komongangela bato bali na se na ye mpona koloba ete bokomi bikanga ya solo baikongomani bakomi ya solo bikanga ko déranger bato ndenge bolobaka lokota na bino eli falase
kosala makambo mai malongo bani te. Ekolo wa biso eyali kopema malamu te, moto mozali kopela malembe malembe. Kasi yakamwa bino banso boyebi ete mobeko po ete bayi basoldato mapinga mwa biso babete ata kolisasi moko ezali kouta ndela Kinshasa. Balobaki yango bayi mapinga baleli, bawazalendo baleli. Kasi bino moko bomoni lolenge kani maye o mali kosalama. Eyali bosolo, ezali lokuta, ezali liloto, ezali ndoto, tobenga yango na kombo nini. Bandeko, tolanda nanu bato bali koloba ezali esika ya Olive Lembe. Nini esalami kuna? On se réveille, ça se passe à Kinshasa. Toute une cargaison de tenues des militaires de M23. Waouh! Et nous sommes à la 9e rue. Nous sommes à la 9e rue. Et je passe par là par hasard. On me raconte ça. Je vous jure, ce sont des tenues pour de vrai. Tout ça, ça préparait quoi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous pouvez voir même le logo là-dessus. Hein. Bolandi bino moko. Totiki pena mwa songi. Yande ko mwasi azalaki bon ko molekana nzela. Pe alobi ayoki lisolo. Pe lokola miso esengeli etala pe makolo epusana. Yali pe sika ya kopekisa moto te. Nde boyoki bandeko na ngai. Tokomi wapi? Tozali kokende wapi? Na banzi ete na yi ekolo wa biso yali na makambo mambi manene mali kosalama pe lokuta lolongi bolamu. Lokola lokuta ezali kolonga bolamu, tala nde mabe esika etelemi. Bato oyo basengeli babelela po ete lokuta lizala te, bango banso babangi nini? Bolanda bino moko. Je n'ai pas apprécié. Comment va Kangayo? Parce que il mourut au salaki. Et là qui mourut. Aujourd'hui, Baboukinyoso n'est pas Cindy Winerte. Parce qu'au bétail, il y a combien? 20 000 francs. La manière qui est ticket à 20 000 francs. Vous avez ticket à 20 000 francs. Bon. Au bandé, au banque, tout bouc à winner, c'est le démon là, yo. Et au Kende. Et j'ai des mots au salaki. Ils ont problème T. Donc, moi, je pense pas que au salaki faute place là. En principe, pour ça, il y a un problème T. Bateau, bakanaki wana, n'a pas expliqué, ils ont bateau fourrier. Bateau fourrier, il ne travaille pas pour la commune. Il travaille pour la ville. Je ne peux pas confirmer que ça va mourir. Comme yo yebi, bureau, il y a monsieur Eddy, au Yebi Singaï, il n'y a pas de problème. On va essayer de le voir. Et plutôt l'année là-bas, nous sommes la joie qui est pour maillot petit na fourrière voilà. En plus so ba kangi on me maille na fourrière pourquoi? Na fourrière ba me marami tuka, ba me marabatute. Biso so to kangi ba tubaya ka na kaso awa. Donc je ne connais même pas cette histoire-là, ni de près ni de loin. Je suis vraiment désolé que l'on va négewana et Komelio nga pona nga au salaki mabete. Zaki humour et tant que tu vas monter sur les réseaux sociaux, bah tu n'es ngani. Na sa monter mon avis heureusement que na simba winner te. Parce que winner peut aller dans la presse mabete, il fallait voir tout une au winner. Sinon ticket à 20 000 francs, il y a qui ne pas mal. Voir. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Aux en a consulté. On a bourgmestre à Lemba, vous appelez moi la Banzalemba, donc il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment aucun problème, je suis vraiment désolé, mais je te promets quelque chose, donc au land de la bateau bakanga kiyo, ou ba menasa kiyo,
oyo ba perturba ki yo journée wana les qui journée bakangi yo c'était jeudi donc une semaine après jeudi pour tout ça opération opération jeudi oyo tous les cas franchement donc une semaine après ba ko inquiété yo ba lobi ba yo inquiété on a combat pour mettre ba hier ba lobi elle nga na l'équipe bakangi nga na nzela ba telemisinga si ça moye yo nga na tuni likambo nini na sali non biso tokangi yo babando la kisanga video salenga bi oui ngam na salaki video mais na salaki na tanga ikombo ya mutute na lobaki monsieur le bourgmestre na ministre na tanga ipe kombo te na lobaki pe na ndenge ya winner eza pe na ndenge ya comédie na salaki eza na ndenge ya mabe bala moko wana kana loba mususu ayaki sima o azaki so ba maître ba pati bobeta tout ça nga tuni siko bozo memanga ona tozo memayo côté na biso bokangeli ngani no bourgmestre asepelaki na image osalaki wana te yo kendaki ko filmer mokonzi aoti asepelaki na ba image wana te nde bameminga wana ti toke kuna bameminga na fourrière na bango wana na insister bo memanga na bureau ata ya la police bo pesa nga ta téléphone nga bozui na sala appel pour que na sur téléphone na yo ba iko zongi na téléphone mais moko bazongi sakite ya batouche on a zalaki na téléphone ba touche na jibel o ya bachana na matoi oui bazongi cité na mbongo 30,000 francs nga ba ezaki na poche bazwaki bazo simba nga ba obenda benda mais on a zaki na on a saki ne ba simba kite c'était 20,000 francs zaki na onde na yako pesa bango pona basengi nga amanda $200 o pesa so $200 na bandi ko discuter na bango ti to sula na 20,000 maman moko asala una mboka ekimelo l'église wana nde mutu kuto ayaki o aider abakisi bango so 5,000 sengi bango wana tindenge na zako lela wana ne ba ko libérer nga vers 18h to 19h ne na zonga kinda ko prépara nga ipe olimbisa na yebaki na ngate que no ezayo vu que ba poseli na bango yo et c'est vrai que no eza ba agent en communauté non eza ba agent en communauté ba agent en communauté ba travailler na fourrière te ba to ba travailler na fourrière eza ba agent ya ville mais na ndimi pété que ministre atindaki mutu moko ya ko inquiéter yo pour ça les loka mabete eza ki vous hein ngatangi na moni yango ba to atindela yango j'ai rigolé et puis voilà et le kinamo donc ezangate na ndimité que le ministre mais ngai na yo toko kendi sur place pour la sangai monsieur Edi oya sambisaki yo comme ça ayebisa ngai oya tinda kiye a inquiété yo ezanani le leza samedi le leza dimanche en principe ba bureau na bango eza fermé lundi yaka ngai na yo toke kuna comme ça ba yebisa ngai oya tinda ki bango nani. Et puis s'il faut poursuivre bateau pour inquiéter les paisibles citoyens, on va les poursuivre. Parce que ce n'est pas bien attaquer Moutoyo Sara Imonaye. Et tout le monde va se péler en haut. Au fin de nous tout, nous avons mabete, il a dit bon, mettre la ministre, Babou qui super les bas. Mais Simba winner, heureusement que tu Simba winner. Donc voilà. Et puis c'était une information en temps réel. Oui, voilà. À travers l'image pour ça, les publicités, il y a événement. Bandeko tokomi na suka ya masolo ya Congo. Toko beteke masolo ya Congo pona bopesi mayele pe bola musiba yi Congo mani banso. Na Océan du Congo tozali kosenga na bino ete bo s'abonner pambate ya ebele ezali bongo koya. Po bino banso boyebi ete ezali bongo chaîne ya libération. Bandeko bolandi bourgmestre ya Lemba na humoriste oyo ndenge bolobaka lokote ya lifalanse lolenge kani bourgmestre yoki pasi lolenge kani bourgmestre ya komine na Lemba azali bongo komiyoka mabe pe alobi akolandela bato wana po aloba nani atindaki bango. Boni bozali kobebisa lokumu ya bakambi. Boni bozali kobebisa lokumu ya bakonzi. Ya solo atako bakopesa bino lolenge ya mabe ya mibeko kasi yo soko ozali moto na mayelo koyebala kosalela yango. Okoloba obongisana tina ete bato bakumisa yo lolenge polisi akoloba kongangela bango
ke maye o moko sala ezali kitoko te tracasserie eleki ko intimider bato eleki pona nini makambo mambi maye mazali kosalama pamba te kobandala moto tikilo na se lolengi pe bobangi bozali pamba te moto asima ndoki batulaka mvula na ete na esika ete bango babeta banguna tala bango bazongeli nde bana mboka bazongeli nde baye oyo bakaba bomoi na bango pona ekolo lokola général di gentil oyo babengi ye nzambe baninga mosusu balobi ete ezali na mama mokonzi moko songolo oyo tokoluka koyeba pe toyebisa bino na lisolo ya Kongo to pe kolobela Kongo to pe koluka nini esengeli tosala po ete Kongo ebika malamu sino te ekokende na malembe kasi bato misusu batie misapi na ngambo ya balwande oyo bazali na kati ya gouvernement balwande oyo bazali na kati ya Sénat balwande oyo bazali na kati ya parlement bandeko bakongomani na kati ya masolo moye nini ya motuya oyo ozali kozwa pona kosunga ya solo bato bayike bali kobenga balobi mamose azali komonana te yango ngai na yei pona koyebisa bino na ntina ete mama Oseya azali bobele kokende koluka lolenge kani ekolo waye ekoki kobika pamba te na banzi ete bato bayike bamimoni kasi na mboka ya Niger bandeko na ngai population etelemi peuple ya baindo ya Niger batelemaki balobi ete esengeli na ye ekolo wa bango mboka ya Fransa efuta bango motango ya misolo miike balobi na ye ekolo wa bango esengeli Fransa afuta bango bandeko bolimbisi na mwa lokosu pamba te esengeli ete tomela mwa mai bisola bino po ete toloba bosolo nazalaki na likambo ya Niger motango ya misolomi ya bango ekoki kozala na bamiliard miike nde peuple Niger balobi esengeli France azongisela bango botala bapeuple ya baninga bokotolo malamu ete ekolo ya biso esengeli bobele peuple nde atelema peuple nde azala vigilant peuple azala sérieux soki lelo kobomo ekoti miike pe basasina ezali pamba te bino population bomitiki na komokumisa babomi bwa bino bomitiki na komikumisa bayi politiko bomitiki na kolinga songolo mpakala ata kwa koboma yo akozangisa yo bilei ata kwa koboma yo akolalisa yo bisiki elongobani te kasi yo kotelema te po bomoi bwa yo mobika yo ali bongo komotelema na ntina ete ya kokumisa ye ntango yo kokumisa ye na ntongo akopesa yo lipa te na mpokwa akopesa yo moteke te mpe na ntango ya kolala okolala bobele lolenge wana kasi tala bolingo oyo ozali kolakisa esengeli te bafuta yo libanga ya pamba po ete ozanga eloko ya kolela yango tala te na biso na masolo ya Kongo tokoya bobele kolamusa bino tokoya bobele kotelemisa bino pe kotikela bino bosala boponami ya malamu
oyo esengeli bolanda. Kasi na Océan du Congo, mama Océan ayali bongo na kati ya nzela ya komoluka na sen na mai lokolo loba papa Honoré Ngbanda oyo akufela Congo na tina ya bolobi malobo ezali komomonana. Mama Océan pe na kolobaka bobele maloba oyo yango wana azali bongo kokele koluko lolenge. Deuxième événement ya mai na capitale ya Kinshasa. Deuxième événement awa sikona limité eza iso de bonhomme te eza sikona limité Kingabwa na Pont José tala milangi na mai tala ebele bato bakimi kutu na ngambo bazokatisa koto po de l'autre côté eza nde lisusu ebele mai ekoteli bango na bandako eleki ebele précisément na Kinshasa na limité deuxième événement ya mai oyo ezoleka na mikolo. Bondimela biso bolimbisi likambo ya Kingabwa ezali kopesa pasi tokosolola yango biso na bino kasi totiela bilili botala Kingabwa moye bato jomi bali kosasana bazali komo kotono bazali komo bomono bazali kosala maye malongo bani te ndeko na mituna me abino bokozwa biyano pamba te colonel Di Gentil ezali likambo monene oyo ezali kopesa pasi pe epesi mawa bandeko na ye pe mibale ba oyo bazali pe kaka bayi mapinga bamokangi pe bango kasi tokosolola nini ezali komokomela République démocratique du Congo lisekwa lizali koya to pe kufa ya bato lizali komokomo ba alliance masalami bongo maike ba alliance basalami bongo maike bokotala IDPS ya Kabuya oyo azoloba di Tshisekedi bokotala mwana mboka Jean-Marc Kabunda na Jekoko bazali pe na alliance babango bokotala pe bato oyo bayike Ngabwa balingi kasi kuna nde ezali opesi mbwa boyi tokoloba yango na mikolo mizali koya kasi tala elongi ya Kingabwa yango oyo bato bakowela tala elongi ya Kingabwa yango oyo bato bakowela matondo na bino banso bato ya mama Océan Kabuya okoyeba kopesa bango mbote lolenge ya bamama missionnaire lolenge ya JKM na Goche Bulai moninga waye lolenge ekipe polate na États-Unis pe tolebi ba condoléances na mana oyo abungisi bongo yaya mwa bango toyei penza kopesa ye bae condoléances pamba te général Di Gentil azali bongo yaya wa bango pe somi ya libota kasi bandeko na ye bokangi bango po ete balela ye te po ete baya te bozala mite ya malamu po ete ya mingi ezali bosabone biso na bino tokutana mikolo mezali koya bato bolandi biso na Angola na mboka ya Mamour na Florence ya Matondo Mido topesi bino pe mbote bino banso oyo bolingaka mama Océan azali bosabone bo partager l'émission de Brino na Autriche topesi yo mbote mama Celestine na France topesi yo mbote mama Jawa pe bamizima banso ba oyo bazali pe na South Africa Afrika ya ngele epai ya Guy Lumpinga Kilame topesi yo mbote bokulaka topesi pe bakulaka banso pe bandeko na biso banso ba oyo bakosepela na ngai moto na telemaki na bibebu ya ngai mpona kobimisa mpema ke toloba likambo ya Congo pamba te Congo yali malamu te na kombo ya mama Josiane mopanzi sango ya solo na pesi bino mbote soki bosepeli na ngai bo partager l'émission bo like
botia ba commentaire na pesi bongo Kabuya oyo azali bongo l'homme puissant mbote pe la pesi bongo Pape Jeye mbote oyo azali bongo directeur la biso ya recherche pe stratégique pe na lobby Nzambe ayamba molimo na ye pa vanisa ye nesika ya kimia na sango mokonzi oyo azalaki bongo pare ya bémission oyo elekaka na chaîne na bino ya Libération. Ngai José Nabino tokutana na masolo ya Congo, bosabone, bye.